Solo la vérité. Non, ça va. Non, tu dois défiler. Et ça, la première qualité. C'est-à-dire, oh, si tu as une maison, tu as touché, tu as place dans le bas. Et ça, ma préfixe, nyoso. Et ça, nyoso, migi. Et ça, nyoso, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas sapeur dans ça, bia. C'est-à-dire, ma sapeur, bolimbi, ça va, dans ça, ma sapeur, dans ça, bia. Solo la vérité. Et ça, là, pas si. Bon, ça, Congolais employé. Comment il y a un côté de bilamba 10 000 dans zoto. Mais en Afrique. A ote kamai. Oui, calcul en forme, calcul la forme est bizarre. Parce que yondo lati vous savez combien. Ndena lati. Pour on a sur le miso poto, et ninga songa mutu. Oui. Yebisa na yeba, na miso poto te. Na nenga zi. Na nenga zi boy. Ah na rosa na ngata ba 800. Complet bon na basket tout ça. Na basket na rosa ba 800. Solo la vérité. Oui, na sombi yongo non. Na ngana ba 500 800. Tole sa mundele. Tozo bongisa mundele pe mundela comporta mundela obonga anyoko la biso créer ba guerre en Afrique. Mige 80% musiciens congolais à la télé quasi. 80. Je connais non solo là. Ah non tant à 4 ba sineza. Ngana sinte ngana jiraka, je connais tout. C'est-à-dire bato bateka bilambo bakambo belambo ba musicien tout ba sala ko ba leki na ngama makambo. Solo la vérité. On moni ba West Afrique ba malais ba zonga kara ba basé pour la idéologie. Pour la idéologie. Moins de dépenses aux investir belé. Oui, na bilamba oteka na poto. Na yena bilamba na ba basket na poto. Ya oteka. Ya oteka la bana na poto. Na teke la bana poto. Na teke la bana poto. Na bana poto ba osomba. Na teke la boulot nga. Oteka la bana poto. Na teke la bana poto. Na biloko longa ka semaine bana poto ya Europe, bana poto Amérique. Je mange pas mes mots. Azara na poto, masomba bilama ni. Azara na poto, asomba bilama na tindaka chaque semaine koliyaka. Mais na ça mais c'est tout mon na Congo, mige na sur l'ondeni. Ah tout ça na plateau. Je parle. Mais peut-être sur un détail, n'est-ce qu'au fur et à mesure des concerts ni là par exemple, to clip ni. Et belé. Je parle musicien minene nga la tara musicien mikete ko banda mikete ya minene musicien minene nyonso ala te lamba nga. 80%, je parle ici dans le plateau. Mige na o marché ma montée. Oh, moi je suis un asiatique. Ah ouais. Si mongolo na odara na ozala asiatique. Ando ye Paris boto ko ta legal te. To ko ta pe legal moro boye ba mige ba mona pena Nixon na Louis Vuitton à Katipe, ça depuis ba cooks. Te to ko ta restaurant. To da maison de onanga. Ngana ko ta Louis Vuitton mbongoti. Ah. Je te dis vérité. Na nenga Europe ko ta. Te na ko ta Louis Vuitton, te na ko ta la Gucci te. Mbonga na ko ta na pe sima na tonga. Solo la vérité. Leader ba wenge. Rien justifié. C'est-à-dire, Azaka, papa, moutema malam. Atiaka, hérité, yaye ya moutema. Fera ya moutema, toka bolandeng. Azaka, papa, moutema malam. C'est ça. Solo la vérité. Tant que comme herbe à Tobakota, de 12h, 13h, 14h, maintenant ça pluie bandit. Na tout est tendu. Na Kinshasa. C'est-à-dire, au monde, la commune, on a des communes, il y a na site. Et mon côté braza moulili. Solo la vérité. Mboko eza vraiment na passe miki. Au monde député ni Daniel Tchaf, tout le monde a dit na serment ya pembe. Ba député yo ndeko na to sanga likamba koloba. En tout cas, ngana za politique mais to saka nde to vivaka. To saka ba congolais faut. To saka ba congolais ndeko na ngai. C'est plutôt lobité. Député akenda to bi rôle ba kinda ko sala te na bulo wana. Même si atima kelele ndenge nyonso na quartier. Mukolo akoma koti na ndako wana. On dirait bacha bango ba sende na ba call. So akoti ba koleka ngami. Solo la vérité. Biso peuple to lembi nde bino bosa le lokote. Donc batu balati te, batu balié. Batu balati te, batu ba fete te. Oh, liboso za kabona ne migi, o mona le pont mo ba fungoli porte. Ba décorer. Ba décorer. Bana balati bo mona mikuwa na libanda. Solo la vérité. Ngana décider na sala choix bien, mieux vena tonga. Na investir Congolais zo musala na fungola ta 15 boutiques na Afrique na Congo. Congolais zo emploi. Eza collection. Eza pena nyoso nde basala on doublure, on nyoso en tricot, on tout pour tout. C'est-à-dire je n'étais mutolinga somba, mutolinga lata, on tout pour tout, on tout collection, eza pour tout, on tout. C'est-à-dire basala nyoso senga basala. C'est-à-dire eza ilo côté migi o mutakolo baki, eza les son dini. Et de checker, o checker basala nyoso. Donc ata kier pe eleka nango eleka chui yango basala. C'est-à-dire eleka. Et ça là et so akanga na lela fort. Ni bango ba saper, ils ont toute une religion idéologie na bango. Mais d'une part religion peut ba changer kango baba ndeko nanga.
18 000. Sur ça, presque 10 ans. Nous sommes à 18 000. Vous en avez combien? 180 000 au niveau des patients. 10 ans, chaque année, 180 000. 180 000, au sommet, le pan au tongi, le locataire, on a côté à Moukena Kin. 2000. Il y en a combien de panneaux après? Il y en a BTV privé, je vite fait. Non, 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 3. 3 panneaux. Oui, non, 3 panneaux. Pas selon la vérité. Premier clip dans ça, ils ont temps présent. On a là ça. Tous on a bon. Et ça, Neni. Bon, on en a parlé. Ouais. Ça, on a temps présent. On va pas temps présent. Na sala malewa. Sans cesse. Clip mobimba. Moi, je suis habillé. Ce qu'on a, t'es ce qu'on a salaka. Bon, c'est quoi? Pas selon la vérité. Ma pasteur, ma santo, ma pata. Nalia on a parlé, mais à ça, ata 5 donc, ata 500 dollars. Finanga. Donc, vienanga. Voilà. Pas selon la vérité. Et tout le monde félicité, bat nous sur qui concerne. Vraiment, baza, bandimi, vraiment latine. Il y a bateau balinga qui retient dans mon thème, bango bimba. Et balinga latine, wata. Et c'est balinga la musique congolaise. Pas selon la vérité. N'y la man nga soko sombi pa nga. Au moins on a TV, et pas Miss X ou Y. Au moins on pas muto ki na poto ki ngano, au moins on pas jouer ki ngani. N'y la mba la teke, au moins muto mo emsu ana dessin c'est obé la matete obé yolo. Non, je te dis. Pas selon la vérité. Kende na mbongo. Au sombi lo qualité. Je suis nord monsieur le ata 5 plans. O ezana boy, o ezana boy, o ezana boy. Jusqu'au quand est-ce que tala client nga za ba migi. Ba migi ba garçon classe. Vous comprenez? Le local dans son amigue, client dans les amigues, migaza garçon classe, ça m'a la TV. Donc, il faut assommer les qualités, pour hygiénité. Pas selon la vérité. Et ça, a un principe morotétique. Ne ba para tout banda na biso na bomona donc même soko zanope ozana dans moko boy au sala loko mais il faut tanga ka classe. Quand tanga classe ça bien ça ouverture mondiale. Mais passion nyonso o eza kati na yo mais ka ko exploiter ngo. Et c'est loko nzamba pa molo lobby ou bien lelo. Pas selon la vérité. C'est-à-dire, biso, na qui nous allons à l'époque, on a le temps, on a fait cette génération de quota. Nous allons, ce qui dit qu'à Otipoto, c'est-à-dire, nous sommes en France, en Belgique, en Tidini, à torturer, battu dans quartier, il y a blague qui t'émique. C'est-à-dire, biso, le bito yé, la génération, biso, le bito trop. Stop avec cette hémorragie. Pas selon la vérité. En fait, pour faciliter Congolais na pirate. Na faciliter na Congolais na pirate, a comme ma propre lelo. Aza na complexe ya Aza na complexe soit Dolce Gabbana te, aza na complexe à Gucci te, aza na complexe à Balenciaga te, aza na conscience que ola ta pirate. Conscience na eza tranquille. Que ola ta pirate. Ola ta pirate. Mais so yimo na poto ye. So na poto ye. Azo yimo na ke ba kokani zo ba kokani te. Ba kokani te. Mais ba kokani na sens nini? Ba kokani ndeni papa. Pas selon la vérité. Na kendaka ici, je me trouve 2500 euros, 2500 dollars. Bon, le bosso ni là, les gosses. Maman na là. Sérieux, on a. Oh, Migi, parlez na Essanza. 9000. Parlez na Progrès. 10 000. Donc 2500 grand là. Grand là. 2500 dollars. Grand là, père. Pas selon la vérité. Oh, mais donc, ça a na la tibo maneke à la tabongo. Je crois dans notre des matchs temps inséré le coup ils a art c'est-à-dire que nga mondo na question ta talinga ba tout nga ti tu fais quoi je suis un artiste mais ça art non je suis habillé OK voilà c'est-à-dire il faut quota ça passe il faut quota pas selon la vérité bat bon pesa ba trophée ba 2022 yo obligé aux ah bon sérieux je te dis. Voilà, ce que tu batouté. Ce que tu batouté. Et puis, ce que tu parti prêter. Je te parle pas, cœur ouvert. Je crois que jeune garçon, tout le monde a parce que tu dois voir la communauté congolaise, nous sommes dans le monde. Ballon d'abisso. Mais il y a un téléphone, on bat la émission Forte Jaune. Pas selon la vérité. Moi, c'est biso. Oh, biso kendaki Lagos. Tu connais au bit dans Lagos à l'époque. Quand on va bien, est-ce qu'on peut voyager? Nabeki ba sango wa West Africa na tuni po kindi Chine senga combien père abetanga à l'époque ata ba 30 chaba je fais senga ba 30 000 migi na kabona yo conseil tout no pesa na ba jeune bana biso na parler il ne faut pas perdre espoir
Et là, il faut utiliser. Donc, passion, si on a passion football, mais quand on exploite. Pas solo la vérité. Ibali, katikati, mais basi bazala rande, parce que bazala journaliste, toi, moi aussi, ouais, yé na ki na lega paranga. Finyo sa solo, ba Nicole Machuda. Bana solo pena ba top ville pena solo. Ouais, on a na boutique, mais zala ba ville comme ma viti. Voilà. Donc, so robe mon on a 400, bana na bouki koto 200. Mon pépé. Non qui de Lagos na komi migi. Tana komi Lagos na payer na salle une semaine na zonga na ya. Mon pépé ya nyama. Pas solo la vérité. Hugues la Coiffe-Icoté. Hugues la Coiffe-Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoiffecoté.com. Hugues la Coiffe-Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, na Aubervilliers awa mubimba. Mbise sana makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi na kati ya Putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Ozamo Bimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyengele ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigne. Ah, biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour fidèles internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Sur la vérité, émission Oyo. Que le rabbin vérité en face comme d'habitude. Merci na confiance, na considération. Merci de boser belé bolanda biso na Congo botala biso na Centrale Télévision na International botala biso na YouTube na biso Sur la vérité. To sing na bino bo s'abonner na chaîne YouTube na biso. Bandeko na ba s'abonner te bo s'abonner s'il vous plaît bo s'abonner. Ezama ko ba Fox o to sing na ba Congolais na bandeko ba lingara biso bandeko ba lingara Monsala tout ça là, beau s'abonner. Je suis toujours là, votre simple serviteur, Miguenyema, autrement dit Papa Ngengeli Fauteuil jaune. De l'autre, on a un réel plaisir de yambi, grand prêtre. C'est-à-dire, une histoire à Maramba formé, une histoire à Maramba fat, une histoire à Maramba l'art, Nixon boutique. Akatamande Foubogar, Atikamande Foubogar. En France, précisément à Paris, à un fauteuil jaune. Pour te bête, à une douce, to causer ma sola pièce, to causer ma sola lamba. To causer ma solo toujours les Ganakin, to causer ma kamouya business, et puis to causer ma solo ya Chine. Est-ce que Chine peut fouler ba Congolais? Est-ce que Chine est comme ça ba Congolais ba millionnaire? Est-ce qu'il va pas trop chinois baza? C'est-à-dire pour ce moyen de mes esprits chinois baza. To me ko solo marambe belé lelo ba mboke belé fongami na sima ya Chine, to la ba Dubaï lelo, to la ba Turquie, mais avant tout to za ino na Chine. Oh lelo ba ndoko belé bazo bi opportunité, il y a ça parmi ba to bazo mbongo na nzela Chine. To précision obe to me ko découte ki marambo eza ebele to so lelo to zana Nixon boutique. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour, Miguenyema. Voix autorisée. Donc, c'est-à-dire, si on est dans un téléphone, à côté, il faut être jeune, c'est qu'il faut comme ça. Bon, ça va trophée, 2022, il y a obligé aux autres.
Ah bon? Sérieux, je te dis. Voilà, so bakosi batuté. So bakosi batuté. Et puis so basali parti prêté. Je te parle pas, cœur ouvert. Je crois que jeune garçon tout bon en abisso parce que tu dois voir la communauté congolaise, on est dans le monde. Ballon d'abisso. Maïbi qui est dans le téléphone, on bat la émission Fortin Jaune. Voilà. Voilà. Donc, bah, on aurait eu, dans mon salon, ça là, pour la critique congolaise, c'est mieux, voilà. Merci. Voilà. Vu ton réel plaisir, tu es un tu es combo. Combo, no, ils ont été bimika à 5 à 3 ans. Comment ça date de plus de 20 ans, si je me trompe pas. Non, sérieux. Tu es un trop, bah, congolais, tu connais, Nixon Boutique. Comment là, et où Nixon Boutique? Nixon Boutique, comme tu as passion. Le monde a tout beau tamaka bandi classe ici à salisco passionné depuis longtemps na wana teka biloko na chiki tadi na okindi chiki sobe na moni mwasa mwa basket ekoti na kina ballon na trier na ina teke na chiki na mona teke la massa uniforme baby na créer uniforme na ina tekeli en fait si tu es comme à l'époque ba jika ba parisien à l'époque et bah oti poto so ba oti poto yo sombi lamba et bande otika si na yo inspiré dans 2000 dans la première boutique na bon marché ba na bon marché flambeau na Phoenix référence de na la boutique d'habillement lokwa comme ezalaka Nixon eza ba première personne ba jeune ba sala boutique à swag na Congo c'est on ezala ba fashion na bien en bongo ba swag yango ba sino manga Nixon boutique etikala ti lelo voilà merci. Au bandi côté Kabilamba bomwana très bomwana très bomwana na 2000 ça la boutique na première boutique na ça na bon marché na 2000 oui on face à studio Bobongo c'est flambeau 2000 ba kile fidèle nous araba na ntango côté Kabilamba na bomwana o lelo pe ba kuma msope bato ko pesa biso exemple ba kile fidèle nga bazalaka ba to théâtre ba musicien na ba journaliste. À l'époque, on a bandaka, na ba garçon, ba Kevin, anosa na RTGA, bazarana Abdallah. Naïf Abdallah. Voilà, Naïf Abdallah. Tous alaka na ba Joey Star. On a déjà ba 2006-2007. À l'époque, on a ba Ali Sala. Ali Sala. Mes condoléances. Mes condoléances. Oui, Ali Sala, je crois, on a mon ami de tous les temps, depuis tant. Depuis ba 2000, aux réalisé ma kamona, zalaka na yo, bon marché. Tous alaka na ba Raissa Vambi. Raissa Vambi, ouais. Tous alaka na ba Laura Tendance. Ouais, Laura Tendance. Tous alaka na ba Hélène Kalema. Voilà, ba kileno ya début pena. Début, non solo masolo. Bango na TV, nga na bima. Na bima, ouais. C'est-à-dire, bilamba pa na ba kele na TV. Si tu regardes Marlène Kassanga. Voilà, jusqu'à présent, voilà. Le premier voyage en Chine, solo, premier voyage en Chine, nana memaka yo, nana expliquer comment c'est la Chine. Nana yeda quoi pour que la Chine a liboso. Chine a liboso, muto yeda kanga, c'était un ami. Kovanda, dans nos pays biloko, dans nos pays biloko, on a fongoli boutique, na koli. Dans nos skoba koli, je monte au Vanda boy, 2004-2005. Vera mwana usala studio ya Longitima, Skol Longitima na Bobongo ba Mirage Baimba. Voilà. En face Bobongo nga boutique na ngambo. C'est-à-dire so ba sali séance moi 4 ba mesi ba no kota na boutique ba vendre aya oteka biloko bien tu. Ah. Mais non oteka biloko bien boy, il faut kende il faut bima libanda. Pour l'époque on somba ka local. Ba jika ba sumbo simi ermoke ok côté ouest africain ba massa ouest ba na okende osomi biloko oyo kotsa kana ligal ermo ba jika bana biloko ke na hotel ozu biloko buki prix oyo kotsa ligal massa ba bisanga biso kendaki Lagos tu kende obeta na Lagos à l'époque kuna ba pe na biloko bien est-ce qu'on me voyager ti na beki ba sanga mo ouest africain na tuni po kende Chine senga combien pera betanga à l'époque ata ba 30 chaba je fais senga ba 30 000 ni na kabona. D'accord, il y a un concept où on peut s'en acheter, il ne faut pas perdre espoir. Et là, aux quatre, non, il faut utiliser. Donc, passion, nous sommes, si on a passion football, mais quand on exploite, si on a au théâtre, mais quand on passionne, si on a boule business, mais quand on passionne, on a dans la vie, et ça a un principe morotétique.
ne ba paratu ba banda na biso na bomona donc même soko zano pe ozana don moko boy osala eloko mais il faut tanga ka classe ko tanga classe za bien za ouverture mondiale mais passion nyonso o eza kati na yo mais ka ko exploiter ngo eza eloko nzamba pa molo lobby ou bien lilo voilà nigi na yo vanda ba mission vanda bonne il faut bima to kene concert mo to betna Lagos to zonga ki Sénégal to moni ba plan mo kuna eza bien à l'époque ça ba Gibson ba salaka ba mission to ba salaka ba Mirage ba So Ferrari ba Ferrego là voilà c'est gros non ba na yokota na ki Lagos to na ki Lagos ba na yokota na masana mo bojuku la première voyage non mata premier voyage oui so belamba oui premier non mata avion mais na no beta ba point nord déjà na ba kuzo te avion na beta point nord parce que Braza kokende na kenda Braza na kati kokende na point nord Braza ndeza na bon Braza to saka national international na kenda Lagos premier voyage mais combien peu na maboko na kenda ka si je me trouve 2500 euros $2500 mbongo boso ni la Lagos maman na la sérieux na oh migi palais na Esanza 9000 palais na Progrès 10 000 donc 2500 grand là $2500 grand là père grand là sérieux on t'as dit na ibi masa nga somba palais na Progrès na Esanza troisième parcelle avant ma flambeau a somba ngo 10 000 je parlais lui à 200 300 000 sont calculés à l'époque on a 2500 vrai là 2003 2004 père na ki na ye na pe biloko ba momi na ye na chapole wana na zakano makasi na biloko basi libali katikati be basi bazala kande parce que bazala journaliste toi moi aussi wa ye bana na ki na leka paranga finyo sa solo ba Nicole Machuda bana ba solo pena ba top ville pena solo wana obunda na boutique ko ezala ba ville ko ba mabeti voilà donc so robe monani kuna 400 bana ina buki ko to 200 mon pépé na okende Lagos na komi migi tana komi Lagos na paye na sala une semaine na zonga na ya pépé ya nyama na okangisa na lar na zala na ko biso na benda biloko fona bima pona no teka ba robe sana mo teka robe 250 mta sombi na c'est que makambo ngo bena yango akangisa dishaba premier voyage 2005 bénéfice na biloko na zala na oteki 10 000 nataki 10 000 na niveau Kinshasa na niveau ki na kata donc na sala visa na boya kutu yoka principe West Africa ba nga babungela nga mama ba 30 chaba te na bidi chaba déjà awa dia mama c'est bon mambe bandi père 2005 janvier 2006 na Longwe mboka Grand Monde na kuma na Grand Monde boye na kuta bato poto père voilà Grand Monde Chine na nini 2006 janvier 2006 janvier na kuma Chine bana kuta boye miki na salaka 4 jours na peya baba c'est vrai ni chopene eteka 32 kilos 10 à 32 kilos donc on a 300 quelques 380 kilos dans là il rara belé père na kanga bilo muso na tana fret maritime na yo zonga donc na yo zonga ndi na kota siko na mona musique tango zongi tana zongi na installer biloko teki siko combinaison bete loko boke rap mixer moko na bengo ya ndeni donc on miki so bete pena basket ok no mo pena tuli ya ndeni do lianga na pepa bajika ba komo prochain ya iloko beta kona ndio peke opa nani excuse peke opa nani tenga mona zano ijina ndo kota so monde musique toyona monde musique toyona elamba pona oteka ngo esenga vraiment nini po congolais o tala biso lelo azo courage ko mo teka pièce teka elamba oteka ngo fo yo moko za non on me créer image elamba za art tu vois net ba balancer en 2022 2023 plutôt
oyo do eza art nde na lati bo maneke alata bongo je crois dans tinde ma temps inséré le ko eza art c'est-à-dire na ke nga mondo na ke somme tatali nga batu na nga te tu fais quoi tu es un artiste mais ça art non je suis habillé OK voilà c'est-à-dire il faut quota ça passe il faut quota il faut lingango poza na kudei oza na kudei yo mo linga de telle somme ta moninga bo migi atu na nga deux fois te c'est qui Nixon boutique oh ya mbala moko c'est-à-dire nga ne la moté ki nguba baye bakaye voilà netinga boy do mbala moko fo yo mo oza o mi côté sine lo ngo c'est-à-dire au pesi batu gunango. Mais Nixon na génération ni na kini ya batu bando teka bilan parce que ça yo mokote on ba belé on tanga ba komona bonu surtout wa teka pe lamba ba continue pe koteka ba sala ba kombo na génération batu batu biso ba mi ba yeba yo zaka na niveau ni na génération ba nani na Kinshasa na mama bilan nga na génération na batu ba pesa lelo congolais toi à la propre na makambo Asie. C'est-à-dire biso na kini zalaka na époque mo na le ban na pesa sur génération ndenge kota nous allons ceux qui disent qu'au poto c'est-à-dire mutu sorti France sorti Belgique au Tidini à torturer batu na quartier il y a blague qui miki c'est-à-dire biso to le bito yé na génération na biso to le bito trop stop avec cette hémorragie tout ça là congolais nyoso lilo migeso qui te kini petit toi comment nickel et la jeune garçon jeune fille donc oya kutu te na oya kutu bangulungulu te ba beto pété okutana okokutana yaka na ba simple ba dessiner lo moto ko yakute na ba balance po elo na la da sala ka moyi butu en fait pour faciliter congolais na pirate na faciliter na congolais na pirate a comme propre lelo aza na complexe ya Dolce Gabbana te aza la complexe a Gucci te aza na complexe a Balenciaga te aza na conscience que ola ta pirate conscience na eza tranquille que ola ta pirate mais so mo na poto ye azo mo na ke bakokani nzo bakokani te mais bakokani na sens nini bakokani ndeni papa na sens na lobo ngala nginda longola mo eloko oyo tadi bandeko poto ni bona na biso na ye ndepe na ye bona na ba plan en tout cas ndeko essentiel na biso ça to ko tsaka ba Gucci mbongo te ona conseil moko za simple to ko tsaka ba Balenciaga mbongo te to ko tsaka ba Louis Vuitton mbongo te na mboka tadi na mboka na biso ba sala eloko te bo soutenir biso bandeko na biso comme ngana za congolais lo kwa Nixon boutique na Gucci na Balenciaga oyena bilamba oteka na poto na yena bilamba na ba basket na poto ya oteka la bana na poto na teke la bana poto na teke la bana poto sur la bana poto ba osoma na teke la bulo nga oteka la ya bana poto na teke la bana poto na biloko longa ka semaine bana poto ya Europe bana poto Amérique je mange pas même azala na poto masomba bilamba ni azala na poto asomba bilamba na tindaka chaque semaine koliyaka problème ezate génération génération yo lelo otomona c'est-à-dire pe bato bo bandana bato moni ndeti ngabwe génération eza babakali banelika ba fossette so bani baba boulot ndeti banzela moko tizomona ba Jessica Vula pe na papa na musala oui génération bani boulot kala génération na biso sokona ba journaliste génération na yo na ba mabilamba ba masanini o bandana ba kopa mo nzela moko oui ba masala nga baza bagi gina Bokopolo oui ba masala nga baza ba wana penali bato pena to yana mupepi to ya pena mupepi ki to longola bato complexe a poto to mema bango na ki asiatique wana pena est-ce que vous réussir peut projet na mino boyaka na ngolo très réussir de l'autre na kini complexe si la a to beti ba plan lelo na kini je crois bato bana biso tu bato na biso na poto oto wana poto ato na France c'est-à-dire bato na biso ba commenter to longola complexe wana nyoso ngana génération no tozami balé do ninga zalaka jibe na wera ngana génération tozaka bibalé yonagi ngaraki c'est-à-dire ça massa oyoyo gauche soit bête gauche na bête droite en tout pour tout si to sala est fort ya rolongo la bato mais à chaque génération ils a un leader c'est-à-dire na massa to bunda bato tout balanda biso na sima ngam to na combat flambeau donc gaza na sima non mais oui en tout pour tout ah bon ouais en tout pour tout matériel nyonso le non na poto na plateau non yino ya poto te voilà
TV la radio te. Ouais. C'est-à-dire surtout quel matériel to posa. C'est-à-dire migi lelo mon apote mo akoloba ah ou bien ité na génération na biso soit pesi to pesa. C'est-à-dire soit kena mambo nyo senga ba critère à vie complète aux anons. Bien na plateau boy. To causer non nous. Voilà. Réalité à vie. Expliquer biso. Yo za di domaine. Oui. Biso na to kenda chine. Oui. Bandeko ba oto biso no ba kenda chine. Oui. Lelo oyo elamba o latin ndeti do latin oui. Eza Balenciaga. Balenciaga 2023. Avec basket Dolce Gabbana 2023. Dolce Gabbana na moni Richard to la tango tout. Oui. Na Angola na émission moi. Voilà, et puis ça des martyrs. Ouais. Ala to repena ça des martyrs. Voilà. Elamba ya Chine. Ezalaka ya nakoloba nini? Eza ngwanzu. Oui. Eza na valeur te devant bata Europe. Et la mot est à Chine. Et ça, on parce que on a compris un phénomène monté. On a vu des domaines où me expliquer parce que tout le monde en Europe, si on a pays na Dolce Gabbana, autant na c'est Made Chine. Mais et là-bas dans la Chine, bah tu vas au Somba. Comment expliquer? Et là-bas oyo était qu'à Chine, Congolais au Somba. Mais surtout que na Dolce Gabbana, au monde va combien na Made Chine. Comment expliquer? C'est-à-dire migi na kati te complexe moko bandeko na nga poto. Yango na yo vana na plateau pour na locateur to dégager mon argent. Tout me ko dégager mon argent. Le plus basket na monde. Et ça les maranazi. Pour na média. Nike, Adidas, machin. Et ça les maranazi. Baromara Vietnam. Très bien. So tangi Nike, Adidas, Made in nango, ils ont ni France, ni Belgique, ni Allemagne, ni Hollande. Normal Chine. Made in Chine, Made in Vietnam. Basket à solo. Et ça les maranazi. C'est-à-dire la société nyoso va déplacer à mes frères. Ah ouais. Pour na mes frères cher, ba kenda nazi on s'est planté. Pour na mes frères. Ce que zalara, o ba congolais ba lobaka. Mais ne rapport ba ngate biloko copier kota mbe autoriser que o eza original à solo, o eza copier kota na ndo mutanso mbaka original. Lelo na France la Louis Vuitton. Mundela tuna na nzela. Ba tuna na ngolelo. Na lelo mono le grand émission tout solo là. Na tono ya Vuitton. Voilà. Na bona. Mundela tuninga. Vuitton wana. C'est-à-dire quoi? À comprendre que oeza makambo. Mais ce que complexe moko toza nango. Bel et bien batambongo eza nango bien. Mais Aziz a grand monde à blague té. Aziz grand monde. Aziz a grand monde mais ça la qualité moko ton dirait. Ba ça la qualité Aziz qualité na qualité ça na prix nango. Qualité na qualité ça na prix nango. C'est-à-dire liboso to nek na Chine na songi là-bas. Oui, bato banga ngona. C'est-à-dire kende na mbongo. Au sommet l'eau à qualité. Chinois, monsieur le logo à 5 plans. Oh, ils en a beau, oh, ils en a beau, oh, ils en a beau. Jusqu'au quand est-ce qu'on a là, client en a migi. Ma migi, bah, garçon classe. Vous comprenez? Le logo dans son amigi, client en a migi, migi, garçon classe, ça m'a dit la TV. Donc, il faut assommer les qualités, yo, pour égénité. Et RVCPT. Pour aller dans la TV. Aller dans la TV, ça m'a battu. Bah, connaissez, bah, autant. Azalana, bah, foule le cul chinois noir. Azalana, bah, Bruno, le bic à la propre. Azalana ba Lieven Dongala, Azalana ba Jenny, Azalana ba Jordan Lukiso. C'est-à-dire makambo oyoyo, il faut que nous sommes loko ko génété. Il loko mutako le kalango sans trace. So boete me ba mise ba sombela nga elambate. Ne ba mise ba la tarbilamba na bisoti. Mise nyoso congolais, je parle bien. Mise nyoso. 80% mise congolais. Waouh. Je pèse bien mes mots. Oh là tu es première qualité ou bien quantité. Première qualité Balenciaga. Dans ça what? Non, tu dois défiler. Ils ont la première qualité. C'est-à-dire, oh, si tu as la maison Balenciaga touché, les petites places nous koloba. Ils ont la préfixe nyoso. Ils ont nyoso migi. Ils ont nyoso, c'est-à-dire, moi je suis pas sapeur dans ça bien. C'est-à-dire, bah sapeur bolimbi ça va dans ça saperté dans ça bien. Ils ont collection. Ils ont pena nyoso, nyoso de basala en doublure, on nyoso en tricot, on tout pour tout. C'est-à-dire, je n'étais mutolinga somba, mutolinga lata, on tout pour tout, on tout collection, ils ont pour tout, on tout. C'est-à-dire, basala nyoso senga basala. C'est-à-dire, ils ont le côté, migio mutakolo bake, ils salent son dignité. Et de checker, kier, basala nyoso. Donc, attaque kier pe. Et les kanango, et les ka chui, yango basala. C'est-à-dire, les ka. Nyoso,
basala donc c'est-à-dire mon finissage itirette voilà tu sipe kilo tu laisses un bongo mais yo sombi ngo wapi moi je suis un asiatique si mongolo na odara na ozala asiatique ando ye Paris boy to kota legal te to kota pe legal moko boye ba to mona pena Nixon na Louis Vuitton akati pe asali pe ba cooks te to kota restaurant to da maison de onanga ngana okota la Louis Vuitton bongo ti si je te dis vérité na nenga Europe okota te na okota la Louis Vuitton te na okota la Gucci te mbonga na okota na pe sima na tonga pour le bureau na congolais emploi ngana ko serrer ko na ti sérieux bosco o zele règle peut-être mais o c'est RRT on a sombi ngo mais des vrais différents on a sombi exemple kimika cher na kimi cher na Louis Vuitton awa o eloko ko sombi 1800 te neti complet boye Balenciaga toki na ba 3 chaba ba 3 chaba 5 3500 euros ndeko na boye bisanga et puis ça saison c'est-à-dire 3500 euros ekei na ba Balenciaga na beto yo donc calcul yo ça la vie ndo poza bogar pe na boye to mo kitoko boye quinoa en plus donc au décider na yo au sombela mba cher te na Europe ngana décider na sala choix bien mieux vena tonga na investir congolais zo musala na fungola ta 15 boutiques na Afrique na Congo congolais zo emploi ce que tant na TV au mona ba Hakim Prince de Lausanne mona ba Nikes Bayaka mona ba Cyril Kina mona ba Trésor Ngando ba kota na legal ba kata ba bloga ba shaba ba 18000 euros et ça la ronde et ça là et soit quand on a le rapport ni bango ba saper et ça toute une religion idéologie na bango mais d'une pas religion peut ba changer kango baba ndeko nanga 18000 sur ça la presque 10 ans nous sommes qui là-bas 18000 vous en a combien 180 000 au niveau des patients 10 ans chaque année 180 000 180 000 au sommet le pango tongi na ba locataire wa ndokota mukena kin 2000 yo na combien de panneaux après nani ma BTV privé musuma vite faire na 3 panneaux oui na 3 panneaux ouais na commune na bon marché moko na za na limité moko na za na plaza na principal on a ça dans un complexe commercial et ça la magasin ben Dibalwa voilà merci donc ça la repasse et ça la rapasi bon pesa congolais employé comment yo moko tambura bilamba 10 000 na nzoto mais ndeko na Afrique aoteka mai oui calcul la forme est bizarre parce que yondo lati bo sali combien ndena lati bo ngana omona so na miso poto ninge songa mutu yebisa na yeba na miso poto te na nenga zi boy na roza na ngata ba 800 complet bo na basket tout ça na basket na roza ba 800 mais surtout bête na ba mona na ba eza cherté monte ko voilà basket to a des ba 900 so ba 1200 so mukie 900 so belé 1300 na nenga zi bona ngana ba omona sigo na ba 800 eza 300 na somo 400 2800 quoi ikoza 400 na somo ngo na ngana ba 500 800 to lesa mundele tozo bongisa mundele pe mundela comporta mundela obonga anyokola biso créer ba guerre en Afrique mige munde obeti boy na oza kuna c'est pareil c'est pareil je suis à Balenciaga dans ça la Balenciaga je marche pas mes mots je suis à Balenciaga mais eza première qualité yango to so même qualité na oza même qualité que na on legal to so pe muto pese mundele mo ça la fiko so caméra le to que moi je marche pas mes mots c'est-à-dire on a ti oyo so to ke na legal na lo baté na tika mundele mo ba ndo ka solution ko pesa nga yango ba pekisa ka fa ke kota ni yango ba pekisa fa ke mais est-ce que oza pe na ba kilia on appelle ba kilia au bazar en France basomba pano ba lata rapé bien baza pe présentable nazana bango ebele na bango na sala akoli chaque semaine na France na Belgique na États-Unis short na yo na legal toto chebo to yeba te legal ezap ndenge oyeba te ngana bimisaka mbongo pona sombelo kwa bien c'est-à-dire na qualité ya koteka na kini mutaleki ngana qualité ati surtout chimi kolo para deba mnoko balo na kini c'est-à-dire nenga shop na bato bakotaka il faut za tonto liaka na mesa ou bien jeune garçon liaka na mesa c'est-à-dire nga koti mo sa koteka bo akima bango ba obanga c'est-à-dire na meka osala na meka tombola mes frères na nenga poto te na nenga kin pona kotsa ba grand garçon pona kotsa ba messi ngela mana nga soko sombi pa nga omona ona TV et pas messi X ou Y omona ngo pa muto akenda poto kingano omona ngo pa joueur kingani ngela mba obela teke omoni muto mo nemsu ana dessin c'est obela la matete obe yolo non je te dis
voilà na meko mona ya mo Gucci manda mona mai nga Gucci mona mai okota te makambo na so ba prince bakali ba yebi makambo to so la ba prince bakali ba yebi ba tamka 25e commune et ba idéologie ba ndoko ba créer net ba tamka noka so ba ne be tar na kini ateka ba lupango tala ba boule mais mikiliste c'est-à-dire yema ba bele ba luka ka dollar tout ça wana tout ça ba créer ba idéologie net na poto aba ba tika ma bilamba ba créer ba idéologie service secrétaire mon Ebenezer c'est-à-dire na poto na Paris so lingo au ça la fête et bi meneti muto na Miami trouver ka service Ebenezer okuta fifi kasenda za wana c'est-à-dire congolais moko ba tika ma bilamba a créer emploi pour servir ba ninga na ba nationaux. C'est ça madame Jordan Lukiso. C'est ça idéologie biso to linga na mboko yo. To linga soute to pesa ka Gucci, to pesa ka Balenciaga, to pesa ka Louis Vuitton bongo. En attendant bango ba kendo sela biso ba guerre en Afrique. Batina ka bato baso ba minduki ba bomisa ka biso na ba congolais na ba Goma. C'est-à-dire pas si wana to bo yango. Zwa mbongo ndeko, sala tabilanga, sala élevage. Tonga mabele bota ka dollar. C'est-à-dire lamba et ça bien pour être bien vêtu. Et lamba ça bien parce que ba kundoka ne lamba mais zala mo mayele. Koko c'est la Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci mbongo ebelete pour tata moi c'est ça na kini. Kouwe kendaki ma edindaki. Maman leki ça na kini. Mbule betaki ba parler dindaki. Même sona ba kiti pe dindaki. Suko lamba nezo bénéficier na nini. Bande ko na biso ba saper na ninga mabete bon. Voilà. Voilà. Merci na passage na yo to la so photo za concept émission na biso. Et puis to komeka analyser ngo biso na yo. Merci tellement de tout bota la biso, merci na Jimmy Chimanga partenaire officiel de l'émission, merci na Ivan Tumba patron na Kati Anvex, merci na yo Ivan Tumba patron na Kati Anvex Ivan Tumba, merci na Chancel Mbemba demi Dienza Mandamo, merci Gelo Kanga international gabonais mais parisien, David Molinga Falcon monté mais Gladys Tambembo, merci na Yagi Baena colonisateur de la SAP monté mais ma Sylvie Baena, merci na Roi Bilamba Angola, Kelly Tsumbo, OGFC Paris na Paris, 600 clim Malili ya Congo, na kata Kin, 600 clim. C'est ça clim, mon ami de tous les jours. Oyebi ki na Kin, tala ba investisseur. 600 clim. Clim. Batomte malamu ndongo na Congo fo bazala. De fata osunga biso tina poto. Ndenge na zabo, demi tuka, si ça salelanga, telanga na moteur à compresseur. 600 clim, Malili, Congo yende Malili. Je les salue, voilà. 600 clim, te pêche mbote. Parce que pour moi biso Nico Kabamba espoir ya bana changu to pe shombote to pe simbote na vene biso John de Gamba na Londres to pe shombote Mylène Mituri danger to pe shombote tonton Mika to pe shombote merci na bandeko tout ba Holanda biso asenet pour moi boze belé bota la biso Marcolino d'Aroma monté ma Clarisse Lupengi to pe shombote et puis merci na aussi de la République pour la réalisation merci na Jeff Fabrice na Kati Angola. Pas solo la vérité. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Ayeli Bino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Les darons au charbon, maman achète du pain, fini le biberon, les enfants. Pas solo la vérité. Tu as une photo. Ça, vous comprenez, tu m'expliques. Grand prêtre sultan de la patrie. Merci pour la dédicace. Il Zulema. On salue très bon travail, en tout cas, des frères Gola, des padres de tous les temps, en tout cas. Félicitations, dynastie, dit toujours c'est la Kaibima. En tout cas, tout ça, c'est bon qu'on voit. Je me plains, hein. Le lot, dans 3 heures d'état passé, a auto-posté félicitations à notre dernier fils du clan Wingé 4x4, Ferrigola, padre, famille, Goulo. Il y a la question. Oui. Je vais poster. Mais, quand les mêmes JB, a auto-posté Richard, le dernier fils. Quand les mêmes JB de l'eau a posté Ferrigola, la dernière fils, il y a clan Wingé. Oui. Vous savez, le dernier fils, les derniers fils, les amis, ils ont été.
Impression par rapport à ça. Impression à ça papa. C'est-à-dire papa lingaracha bana l'aise. Papa aza motema monini net ba wami Miguel. Net ba James Kabengele l'homme des immeubles. Ba lingara bacha bana à l'aise. C'est-à-dire papa wa sa maele ngara vexer monati, a vexer banati. Jibe mokonza ba wenge. Leader ba wenge. Rien justifié. C'est-à-dire azaka papa motema malamu. Atiaka hérité ya motema. Faire ya motema to kabola ndenge azaka papa motema malamu. C'est ça l'idéologie ça bon. Et arrivé peu déjà tekela Jibe Bilamba. Nga Jibe piana yemoko personnellement mais na sala service ba musicien ba clip pour participer. Bon faire rigolo. Faire rigolo motonanga ba musicien et puis c'est bon. On l'a été déjà. On a la tête de ba clip faire rigolo c'est bon. Héritier. Mon ami de tout le temps, lui, pas, il y a un ami Tazandeko, frère. Ça se passe entre le frère. Lui n'est pas mon ami, Bazandeko, voilà. Fallait. L'artiste à Congo, tout ça là, service, il y a un musicien, il va appeler, puis voilà. À dédier un pays, voilà. Mais par contre, il y a des chinois, par contre, l'idéologie, il y a des comprenants, il y a des leaders. C'est-à-dire, musicien Moroté, il y a art, il y a musique. Et ça, c'est trop compliqué. Les quadras, il y a parlé de Nabiso ya Bogar. Au pays que nous avons Mandefu, Bogar. Atika Mandefu, Bogar. Oui, c'est bon, on a 100% polémique. Je les salue, grand page à Congo. 100% polémique. 100% polémique. Défaté. En tout cas, venanga Rambo, venanga. Nakina n'a pas parlé. Venanga. Fais pas une galère à poto. Soyez au laït. Venanga. C'est-à-dire Moussa na sala donc pas tout ça il y a un leki. C'est-à-dire tout ça la makambo. Aussi à tout ça il y a un leki. Il y a un nga Kofi Olomide vient nga album Kano Banzembo Kano initiative vient na moni pina non au bandi na ba musicien. Kofu la ba musicien deux clips ba musicien. Invitation pe ndou l'épée Nixon ndou le quota. Ndou l'épée na quota vient nga to komona ka tout. Voilà. Merci na champion Kasereka champion Kasereka Kas champion Kasereka Kas champion no bosali ba Vincent pas la terre vienanga nakena na palais ma pasteur ma mo santo ma pata na liaka na palais mera sa bakata singzungu ata 500 liaka vienanga donc vienanga voilà champion Kasereka champion Kasereka Kas Kasereka champion vienanga merci na patient Ilolo Mutuko ya Mbongo grand prêtre patient Ilolo grand car ya la revient nga depuis to peshombo tepi n'oublions pas que c'est bien la formule c'est za nzemo ezawana éternité za nzemo oya choisi matata ange céleste choisi matata to pesho ba grand mot te peso landa biso grand patron lelo oyo musique nous zo évoluer ndeli seloyo Richard Tobeta stade ozaki parmi bato tout le monde est pénal snap net aux alaki on a sur vrai événement habillé événement voilà ayum tout été baya ouais ba karo ana nous surtout banda on a ti concert Angola c'est moi qui a signé voilà ah ouais zaki benda na kati événement ko zate na zaki na kati na zaki na artiste na kati na zalaki na kati événement mais retour à concert wana oh biso mo na bino il fallait pas tout le monde bon fallait tout le monde plein à craquer mais tout le monde qui on dirait moi gère c'est-à-dire pour na biso ezalaki on a fait le plus meilleur de nous dans les concerts tobimisi nyoso tozalaki na bango o tozalaki et pas na nga d'abord et pas héritier pas bato nyoso tout bazar entourage à leader il s'agit de musiciens c'est-à-dire quoi l'on propose des exposes c'est-à-dire donc mbula aza eloko biso toko proposer te za natira mama nzambe parce que commune nyoso mbula betaki il vous avez pas un organisateur na zalaki na kati événement organisateur oui et donc de bosse faire beaucoup na mbula mbula okangango eza mokana nzambe bakanga ape mbula bakamaka tona bato bakanga mbula tona bato bakanga mbula soki nzambe a décidé mbula beta yobi tuna ngani toko obi ba bilomo ba scandale moko salimaka na loi na donc na nature son nzambe asali nature ke mai moko koleka n'États-Unis pas sur la Miami quel que soit au Soudan tout ça la nyoso to empêcher mai wana mais ceux qui na destin ya nzambe salemi na 2023 na janvier mbula moyo ko beta na France man il fallait déborder kota sur na île kingani quel que soit tongi ba immeuble ya sans niveau ceux qui ont nature nzambe
à tracer nature parce qu'il est souverain. Bref, pour maman nature, bah corriger Nzambete. Reste souverain dans tout pour tout. Journal le 25 des années journée mokoza trop problématique. Na ça c'est ta que parents. Oh, c'est long là. Na tongo parents nyoso migi, il faut la moi na tongo lokoza jour anniversaire. De Christ. Ta que nous les chrétiens, tu es obligé à robima yo na madame na bana balati faut que l'église. Et c'est automatiquement à 80% chrétiens. Et ta que nous les chrétiens. Na tongo. À une église. Tango tu église. Tu es obligé. Il y a des restaurants sur ça grand garçon. Non moi standing avec quelconque. Il y a des restaurants là-bas parce que ça journée automatiquement d'abord il y a bango. Ce qui passe à mutu ata na mwana moko ou bien pomba ou bien yanki ou bien kaba garçon qui ne baza peut-être biso ko ça na mwana moko dépense à 25 ans. À cause na mwana moko une fille moko pose à 23 ans zapi na mwana. Akenda tana kwe na studio moko akanga photo. Ou bien bimata na boulevard asa la snap na mwana na ye. Tage parents. Mais bino boye ba journée ça bon pourquoi vous insistez qui date sur les 25. C'est-à-dire date za close. Ni re peut confiance to na wera ozala wera ko lobe lango. Ouais, l'anniversaire à wera. Oui, c'est-à-dire confiance za la qui totale et puis bah dès tout va soutenir tous les vieux de Wenge on était même moral avec nous et bazala qui na biso évidemment. Sur personne. Likambo wana Vincent Nazala, Vincent Naluba. Mais avec astuce na pesiona, ils ont devoir union sur ta qu'un parent. Il y a aussi un attend. Bref, c'est quand ça idéologie nanga. C'est la réalité ça qui se place. To comme une heure 13h to 12h to église de 12h to bande au kota ba kine église bande au kota. Tu es obligé 13h au beta moi tout 14h net moi restaurant na bana tango tika bango sikoyo ne comment tu as là aucun des stades. Logique à journée wana. Tout ça une concept de logique à journée wana. Tant que comme air batubakota de 12h, 13h, 14h, maintenant ça pluie bandit. Na tout est tendu. Na Kinshasa. C'est-à-dire au monde na commune mo kuna be de commune yini likolo na site. Et mo kota braza mulili. Batuba tatoni. So na kena pola ngati na poleli. Na bimina zo moto mbula. Donc na zelana no Mboula et qui so ebeti et monsieur nakokende. C'est-à-dire total mou les hommes menacés kaka. Et c'est presque 3 heures du temps. Commune par commune. C'est-à-dire plus de 3 heures du temps migi mou les hommes menacés. Et tu vas féliciter batu nyoso ba qui concerne vraiment baza bandimi vraiment latine. Ya batu ba linga keriti na mutema ba ngobimba. Et ba linga latine wata. Et c'est ba linga musique congolaise. Parce que ce que ça na moté maté oyate mbu les hommes menacés ba musu ba yeba opola mais l'amour d'artiste ba y concert l'amour et artiste ba y concert entre Bill na c'est le na zap na bon moi kila na bien na ma bilamba Bill ndeko ah Bill de kila bien Bill pour c'est le pena gérer ya linga ba gérer ya ba ninte et talaka c'est le Poutine. Akamwa Robino Mundibu na TV qui a outina Gucci qui n'est dans poto. Laisse-moi c'est le akamwa. Mais te boyo qui n'a no Asie vite fait. C'est le akamwa. Na plateau na zoloba. Musicien congolais mon 80% musicien congolais à la télé Asie. 80. Je connais non solo là. Ah non tant à 4 ba sineza. Ngana sintenga na Jiraka, je connais tout. C'est-à-dire bato bateka bilambo bakambo bilambo ba musicien tout basala ko ba leki nanga makambo. Bato tout basala musala bilamba ya Chine, ya ba kete, ya ba sapato, ya ba costume ba nini baza ba leki nanga. Et na ibi trace nyonso. Ba leki na âge mais ba musu na boulot ba avancer. Leti ba Kalo boutique lelo a c'est. Kalo boutique je les salue, Kalo boutique asa leki. Na mama bilamba te na âge to gondi. Te asa leki na makambo nyonso na solo la. O solo la général na mboka ya mama bilamba. Oh Nixon. Kalo peleki. Kalo leki nanga za leki na makambo yoko azalika musika bien leki mopene asa leki ya musika bien tango biso bandi makambo yo tozalaka ngana mutu moko na solo makambo te na bandi 2000 premier clip na sala eza temps présent on a là ça tozonga ko eza nini temps présent bon on a parlé ouais ça na temps présent tout ça on va pas temps présent
na sala malewa sans cesse clip mobimba moi je suis habillé ce qu'on a t'es ce qu'on a salaka bon c'est quoi et ça quand ngene ba Ronaldinho ba beti bal ba Messi ba ye ba lelo pe ba Neymar ba ye lelo pe Mbappé mais ba roi Pelé na makambo nde biso ba chancel Mbappé lelo yo na Olympique de Marseille Nzambe deux fois te Nzambe to boy be fort na bangote mais roi Pelé icône en tout pour tout ce que biso bilamba ya makambo là ça va misser nous sommes les rois Pelé ngana son roi Pelé makambo yo et c'est comment peut concert mon boy munene ya misser mon boy munene pe na kinda pe so confiance to bité que yo ile kabila bana to bi kinda misser mo habité de l'autre fois biera zala ba poni et c'est comme là pe na vie na c'est-à-dire na bilo na événementiel nyoso na participe pas on prend loin na participer c'est-à-dire pour là tu ça 50 musiciens à la plateau ou bien 30 musiciens 40 musiciens uniformes. Il faut avoir d'abord l'argent, il faut avoir aux alapina aura makamboana. Balek na biso là ça moi musicien moko là ça siko biso na so na yo nazana na gère presque musicien nyo surtout na makambo bilamba ateke pas mutu mais ça 50 teni et denda. Et c'est un certain Nixon Boutou à signature. À combien t'as des shorts, à combien t'as des tableaux. Mais c'est comme ça 50 musiciens balata 40 musiciens balata. Les bobimati na scène wa basket ko isenga il faut Nixon Boutuka bima. Mais Nixon Boutuka comment expliquer tindo za boy na batanto ça na forme ta ka bière. Attends ministre mo to za bière na ta député mo ta musicien mo ta pesa confiance ko la etc. Ba la confiance no te ba mo na ki coup d'œil no bon na le validarité bien. C'est quoi musicien to. Non musicien mo munene. Oh ça mais na la musicien to munene na Congo mige na so londeni. Ah tout ça na plateau. Je parle. Mais parce que soit détail ni ti confie no mi des concerts ni la etc. Par exemple, to clip ni et belé. Je parle musicien minene nga la tara musicien mikete ko banda mikete ya minene musicien minene nyonso ala te lamba nga 80%. Je parle ici dans le plateau mige na o marché ma monté boulot nanga ndio ya minga na plateau musa nanga yango yo na somba ba parler na ba boulot na somba ba car na boulot na bana batanga na lupio na boulot oyo. Mais Balboso y a plus de 40 personnes à foutre à chaque mois. Balboso y a des potos na boulot yango. Mbala liboso na ya poto na boulot. Ya poto. Comment on dit poto? Poto eza bien. Mais ce que biso na acheter biso on va na poto te. Niki simbati. Vie pe activité. Vie activité makambo bato luka ba sa na poto. Ngasi na sala ngo en Afrique. Mamo jeune nyoso to luka aya na poto asala. Miki nga na sala ngo. So na poto juste na yaka ba retraite, na ba vacances. Mais na coup d'œil non na liste non na ninga mabete na oui qu'il y a une polémique qui m'a parce que nous a bien battu. Oui moi je suis pour la paix dès que parle ngana za la pour la paix pas ngate ko mais na coup d'œil non na Paris a na ni pena au valida na mamba fort au pena bo total ko bi te jeune on a bien moi je suis pas sa père te coup d'œil vous ça peut être nous a habiller vous a coup d'œil oui au pour autorité jeune on a place à bien tout ça bambombo trésor bombo Paris t'appartient. Calé. Tout ça va bon. Nanenga Paris. Nanenga Paris. Bombo la classe à bien. Voilà, c'est ça. Tu retenir ni pour amour ba sande. Pour ba osomba pièce. Mutu on a besoin d'aider ndeko na yo. Donc so sombi lamba, sombi battement basket pas nanga. Yebara ke cousine mo so va na palais, a rose apé boulot. Cousine on na palais. A couper aux hommes super boulot, monsieur a brillé si même super au salon la boutique et moi on a refongola année qui ngani et l'onglet monsieur paye chômage. Beaucoup de l'année qu'on a vu non bon Nixon boutique ailleurs. Coco c'est la Balenciaga, Gucci, Givenchy za malamu. Mais talambo katoza pauvre père. Yo monso quitter l'aéroport en zili au monde en ndeni il est ka. Mu pepe beta kwa liboso no santa ngondeni. Mozana ba Gucci, ou la te basket mo bimba 10 000 euros. Bande ko na ba sa père. Tous à la bisoko, tous à la biso. Baton to côté c'est le bongo. Bangwana bon ma frère na biso na Goma. Bangwana na Ituri, bangwana ba fournir, ba occidentaux ba fournir ba pays voisins mais ka ba Rwanda pour ba takiner biso na ba territoire na biso. Mais biso ka to côté c'est le bongo. To zonga na biso. Donc moni ba West Afrique ba Mali ba zonga ka na ba bazin pour la idéologie. Pour la idéologie. Moins de dépenses aux investir belé. Plus de building, moins de dépenses. C'est ça, on a idéologie. On a une idéologie.
Et tant que mon amboka vite fait voter. Mais aussi carte électeur. Nous on a juté. Voilà. Donc 10 secondes. Non la carte de temps on a dit au salon maman zaki décembre zaki moi chaud. Moi juste. Voilà. Mais vous votez quand même. Et tant que citoyen on a voté. Mais évolution beaucoup en mais le pays ça va trop mal. Trop mal. On a vendre dans la petit peuple. Mais on a zombongo na petit peuple. C'est-à-dire nazala na bango jour qui plaide qui neige. Atamboule ko ebeti na kota ka boulot nanga. C'est-à-dire décembre l'équipe m'a bé. Na ki na kosote père. Mutu pas somba basket pas na biso batamwa gamme ya likolo. Tu souffrir fort. Batu ba yo tala bilamba neti cinéma ba ya ba sa ba snap na ba sapato na ba complet. Ba kokate. Bon circuler. So ebisi mama ka eloko mom so desa mère okine to fingi bêtise. Na sali eloko te miki. C'est-à-dire classe d'affaires na nga na tekela bato. Na medevra Congo yo ikomo kende mabe. Ba kondi ba politicien bo meka kota la social. Je suis apolitique. Mais na solo là. T'es congolais. T'es congolais. On lokola kino. Nga na petit peuple to kokate. Pema. Chaque mois, chiffre d'affaires qui est dans quoi. Mais il y a plus de 40 personnes à Foutara. Bana bato kangi mutema mo futite mo kuna oyepe batio patron olamu na tongo bana bato basi ba fungoli magazo yokuta bango tout complet. Premier mo futite deuxième mois tant que pareil ça le passe. Il faut me sambongo futa. Donc ça na 10 000 ou qui na 9 000 ou qui na 7 000 to qui ni wapi. Et bela bato bazara ko ya migi surtout ba commerçants, ils n'arrivent pas. Et Chine bakanga. Et puis bato bazara liboso bazara ba commerçant te biso bazara ba playboy. Quand la génération de biso bazara no ba commerçant te ba playboy. Ce qu'on lelo yo pour exercer commerce il faut avoir de l'argent. Au tindi mbongo ba sombi biloko ba tindeli yo. Biso ce qu'on nzamba sala grâce tant au salaki, musala te ba déjà ko prévenir makambango. Petit sœur déjà na tika kaya na Chine. Na Chine. Na planta bato. Na mboka to azina za na bato na plantaka. Tala lelo solution nango. Ngalo to na poto. Depuis banda tilo na frapaka. Depuis confinement tilo na za kaka. Donc mboka na passe. Mboka eza vraiment na passe miki. Au moins député neti Daniel Tchaf to mona bina na sermo ya pembe. Ba député oyo ndeko na to sanga likamba koloba. En tout cas ngana za politique mais tozaka nde to vivaka. Tozaka ba congolais faut. Tozaka ba congolais ndeko na ngai. C'est plutôt lobité. Député akenda to bi rôle bango bakenda kosala te na bulo wana. Même si atima kelele ndenge nyonso na quartier. Mukolo akoma koti na ndako wana on dirait ba tia bango ba sende na ba call. So akoti ba koleka ngami. Na munoko. Na munoko père. Ba du formel ba tie pa. Kolo bakanga mutso mutada ye wana. Ne ba tia bango. Ba zuma kolo ba tie call. Moi boucher ta tika lekabo. Si je le tika li 2 mois. Est-ce que tu as maquillé dans le quartier? Est-ce que tu as dit que tu as dit lunettes? C'est vrai que tu as conscience que Mambo a voté le soubino. Il y a parlé à député. Nous avons un honorable quelconque. Politicien. Autant si tu as voté, tu as un quartier, tu as un salaire. Tu n'as pas papa na biso. Tu as la base, tu as un salaire. Après 4 mois, tu as voté. Tu as la parent. Je crois que ça crée tout ça bel rapé. Nous témoignons les beloni nous en. Papa nous nous sommes téléphone na yumogo. Nous témoignons les beloni ni taki. Au salini. Milan na izani. Milan na izani. Et c'est positif. Au Mexique bakar. Na ba momi. Ba momi poto. Ndeko na ngai. Oche na rotana, oche na ni. Oche na rotana. Osombi je pasika. Depuis tant pour na mo sa pembe. Ata yumogo. Yomona teke base de les souffrir. Ba le beloni tongo mali bosol pango. Bosa la conscience de Ronanga. Bosa la conscience aussi na téléphone boy non interpeller bino bosambela ka kende église matia ba te bino kotaka. Mais biso peuple to lembi nde bino bosa le lokote. Donc batu balatite, batu baliete. Batu balatite, batu ba fetete. Oh, liboso za kabona nemigi, au moins le pont mo ba fungoli porte. Ba décorer. Ba décorer. Bana balati bo na mikuwa na libanda. Na bona ne bona na biso ba noko. Ba play nyoso base à marché central. 24 communes, au soldat Nabino, ma soro Babino Boybi en Nixon boutique. Est-ce que vous fêtez? Tous à la conscience Nabino. Bon, ce que vous avez voté, vous avez voté. Tu es sorti qui bilamba, tu sais que tu vas fêter. Tu vas fêter, Migi. Tu vas fêter, il y a un billet, on a pour tout la salle. Mais oui. Tu vas fêter.
Mais si vous posez une zando na marché central na zando, une boutique na zando on a 3 boutiques. Bakanga kadi bakanga zando na pe na kati kanga ou bien non biso faut fonctionner na marché Katel. Bakanga zando oui, bakanga zando marché central au bateka kaba. Marché. Biso to na marché carton. Le voilà qui me roitaka biso sur ma base. Aussi papa ya bango. Lié Unixon boutique. Mutu ta teka bilamba ba musicien. So il na plateau ça y papa na bino alezaki awa comme on a Unixon. Oui, c'est bon. On tout pour tout. Biso bomba te. Te yoza banque te. Ya boni kito mutaleka comme on est papa na bino. On tout pour tout. C'est-à-dire on nage na makambo, na game, na lisolo, na ancien. Voilà, na makambo. Pesa numéro na pour na batwa na posa. Batwa na biso na 00 243 081 0625. C'est ça, il y a code fond à 0. 413, oui. 0 243 81 0625 413 243 81 0625 413. En tout cas, nous, je suis Djoboki à Zolanda Bisso. Voilà le numéro de WhatsApp. Le numéro de WhatsApp, tout le monde Hollanda, on a le Bisso, ils allaient bien. Donc, c'est bon, parce qu'Antenne Mobimba, Hollanda, le Bisso, ils allaient bien. Voilà. Merci de passage. Ici, c'est pas une toucoute, non, so, on a mon bateau au remixé pour tout. Oui, non, remercier Miguel Yopoza, mais il faut créer une base na Kenya. Base, hein? Base, il faut ça, la moi, j'ai émission, boy. Base, ça, mais tu. Mais, où tu dis quand tu es installé, pena, bah, faire bisolinga, moi, conforme, moi, l'X. Ma petite bosse à la rana n'inga liba. Au moins, pena, oh, jeune, qui ne sont bêtes en taille bleue et kangaka. Pour y idéologie à plateau. Oui. La moussa pena, pour gamo yo so salon na kini, il faut élargir. Tant que pesa il faut élargir pour fongolacher. Voilà, c'est ça. En tout cas, on a biso sego zalara tembe ba asiatique ba komate. Lui s'appelle Foule Lokiso, chinois noir. Bruno Lobika l'argent propre, mon ami. Batnyo so bolanda biso bali vendongala ba prince ba kale na assistant. Yeli Congolais investisseur Tobo Sanité, Jordan, Lokiso, tout solo là. En tout cas, en France, c'est le ça la fête. Il faut le raka, mon Ebenezer. Sa vie serait yama kasi so lingi na fête bima. Marque ba Miami. Poto ligolo a poto. Mikolo na Chine président congolais ana. Président congolais ali na évité so élection ba Chine. Ah ouais. Basala ba élection. Basala ba élection. Pour nous basa organiser ba congolais ba. Très organisé. Je pense que les Congolais la diaspora, au bazar penda iti bazar organisé parce que kuna ils allaient dans la diaspora ils allaient moka bana bana. Il faut bien tout bozar organiser pour ceux qui kambé zui. Nous sommes des biso. Net biso to na Congo social. Parce que ça moi passe na Chine to ba Congolais ba bundi tima qu'il est tangi. Des ala raté. Kuna to na Congo social, c'est-à-dire ce que moi na beli le loto Congolo mbongo to tindeli yo. Kalebe Mukombo na Ngwanzu. Sombo te partenaire na ngaya kala. Kalebe Mukombo. Dandi Chando chinois congolais. Dandi Chando chinois congolais. National tout bien na Congo. Voilà. Ngana na tchak ba tout pour ba bossa musala malamu. Merci na passage na bandi rebelle ba retenir rebelle. To yokoli rebelle. Merci bandi ko tout talibiso, merci aussi de la République. Merci na Jusali Alfred Boyimbo. Alfred Boyimbo. Nicta, Niquelange et richesse. Produit de mes entrailles, je vous en beaucoup. Voilà. Merci na Nico Kabamba Espoir ya bana chamba. En tout cas, merci na féliciter une équipe sur quelle organisation. Il y a un autre Luka. Merci. Au côté lui yo jimbongo to côté balancer gâté moso mato sur ça l'émission et kanga batunyo sur na téléphone. Merci. C'est-à-dire somme total l'émission te fa que nata na coin. Atika batterie na ekota porta la migi. Wana goa. Merci na goa tenzambe. Bisto bana bima. Merci. Merci na Nixon boutique, merci bandi ko to batali biso. To mona nimba la sima so kinza mazongete. Merci aussi de la République. On est ensemble. Merci. Pas solo la vérité.